Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, na pesu binombote, na kombo, na Yesu Christo, ndenge tolobaki la fois dernière, toye pete tobonde la pona tina ya Congo, pona tina bitumba oezali kuna, na este ya Congo, bitumba oyo ba imposa mboka ya Congo, ba linga minyonso, bana Congo, bana Angola, bana Congo Brazza, bana Gabon, bana Cameroun, ban Afrique nyonso, ba chrétien nyonso, boya ete to sangana, to bondela, ponatina, ya este, ya Congo, bien-aimé dans le Seigneur, il y a 2 millions de morts, il y a des morts tous les jours, ndekonangato moni, et façon o bazali ko égorger batukuna, ezali horrible, ezali vraiment ko senga ete to kangama bokote en tant que ba chrétien, yangonde esengeli ete to la muka ete biso to sala pe par na biso, mais gouvernement bazali na front diplomatique, front militaire, ba front nyonso o bazanango, mais awa to bengi bana nzambe pete tokota na front spirituel, pete makamsusu ezali spirituel, makambu ezali ko salema na mboka na biso pe tokokiko ko telemela yango bandeko nanga yango nde tokozongela verset oyo ke avant tokota na tokozongela verset oyo to tangaki la fois dernière. Verset oyo ke to tangaki la fois dernière ezalaki ya 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Awa sur le plan spirituel, biso to kotina front spirituel pona ko combattre baye nyonso bazali ko combattre mboka wana, ba complot nyonso ezali kati na mboka ou bien ezali kati ya libanda mboka kwete tozomona ete mboka ezali bitumba ya ba Congolais bango mokote, ba Congolais bazwi mabele ya batute, ba Congolais bakei ko bundisa mboka songolo te ke pete mboka wana eya ko atake bango ke non bino boyaki ko atake biso yango nde toye ko atake bino yango selon les autorités ezali plus de millions de morts. C'est une guerre silencieuse, on tue des gens mais on n'en parle pas, personne n'en parle dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde biso tokoki ko kangama bokote bo partager, non, bo partager, na bande comme sous, na zui initiative o ngai Motei Philippe, na epete to bonde la ponatina, et yamakila ezali kotanga, et du côté na biso sur le plan spirituel, pona quoi arrêter hémorragie wana, pona ko telemela, oignon ezali ko salema kuna, bien-aimé dans le Seigneur. Yango ba arme obiso toko salela, ezali ba arme nucléaire te, ezali ba arme yamukilité, mais biso tozali ko salela ba arme ensemble na sengi mutu nyonso oyo aye ete azala na kondima ete to bundisa baye bazali ko bundisa mboka wana ya Congo. Bien-aimé dans le Seigneur, ba arme obiso tozalango en tant que ba chrétien ezali puissante. Toko bonde la ete nzamba a confondre ba nyonso o bazali ko bundisa ba ko boma ba innocent, mais lisumu o basali ezali kepo bazana mabele na bango, bazana mboka na bango, bazali na minere bozu o nzambe apesa bango. Toko yebisa nzambe ke tala bozu o pesi na mboka na ba minere yango de ezali ko bomisa batu, e toko senga justice ya nzambe yango de bondela awa tozu initiative oyo tokozwa quelques minutes, 15 à 20 minutes seulement, pour être tous à la ensemble pour nani, pour être l'union fait la force. Tu veux que tozo bondela mutuna mutazo bondela alors de disperser na bandaku, mais awa initiative oyo ezali ete to sangana biso nyonso prière ya lisanga ezalaka na efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde eloko otoyeli lundi nyonso nangonga 23h tokobanda kosangana, mais dans un
posa ya ba suggestion na bino naza posa ya ba commentaire na bino ete bo pesa pe idée ke tokoki kosala ngo ndenge nini pona timing nango est-ce que ezali muke ou bien ezali mingi ndenge nini toko kosala po ete tokutana bien aimé dans le Seigneur. Encore une fois lokola pe oyeboye soki ezali mbala ya liboso bien aimé tozo senga na yo ete o s'abonner, bo partager, bo liker et bo benga pe bande konsusu afin que to bondela pona mbokana que à partir na biso to bikisa ba âme tala ba kolomboka ba komi kolala na ba zamba tala ba kolomboka ba kufa ebele pona nini ke pona bozu o ezali kat na mbokana pona ba voleur de minéraux ba oyo bazali koya olie kutu ba yiba ta minéraux kaka mais bazoyiba bazoboma susu yango nde biso pe totelemela bango na prière ya boye bien aimé dans le Seigneur kobomba ngo yo mo côté partage ngo na ba réseaux sociaux na yo. Bien aimé dans le Seigneur, mon ensemble joie attitude ya prière tolingi to bondela tozo quelques 10 à 15 minutes afin que to bondela pona mbokana zala na attitude ya prière toko bandenano kobelela nzambe wana toko louer nano afin que apesa biso makasi ya kobondela ya ko renverser nyonso ezali kobundisa mbokana. Nzambe yo jali nzambe nanga nzambe nangu ya nyoso nana jali ko gumbamela yo silo lokumo kembo na yo nzambe yo jali mosungi nanga nzambe nangu ya nyoso nana jali ko gumbamela yo silo olokumu kembo na yo koete yo jali nzambe yo lekili kolo na nyonso yawe nana jali ko gumbamela yo lokumu kembo yo nzambe na bikama yo jali nzambe ole kisatana nangu ya yawe nana jali ko gumbamela yo lokumo kembo na yo nzambe na bikama yo jali nzambe ole kisatana nangu yawe nana jali ko gumbamela yo lokumo kembo na yo oh kiti ya bokonzi na yo Emmanuel ekomela seko oh délivrance yo ewuti na yo Yesu nanga ekomela seko po ete yo jali nzambe ole kilikolo nanyo anso yawe ngana jali ko gumbamela yo lokumo kembo yo nzambe na bikama yo jali nzambe ole kilikolo nanyo anso yawe ngana jali ko gumbamela yo lokumo kembo na yo tozo kumisa nzambe munene nzambe oyo apesi biso initiative oyo ete biso toya kobondela pona tina ya este ya Congo pona tina ya kimia na kati ya mboka Congo tozo kumisa ye nzambe munene nzambe na bomba que toute la gloire te revient, que tout l'honneur te revienne. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Aux ensemble, aux ensemble, nani oya kokani na yo, nani oyo azalokola yo, azalité, à cause de la pété. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le Père des lumières. Alléluia.
papa katina yo mulindi ezalite zombe monene papa toye epai na yo haleluya tozobelela réunion zombe katina na lisanga oyo katina na initiative oyo papa yo de régner opesa biso makasi haleluya ozwa contrôle ya nyonso haleluya zwa contrôle ya nyonso Seigneur zwa contrôle ya nyonso wete ozali zombe babelela yo yokela bango otinda liloba ekambola bango liloba ebikisa bango haleluya papa tozobela molimo santu alasa biso bibundeli nyonso ya molimo santu na nzambe alasa biso makasi ya molimo haleluya cher Saint-Esprit exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille bondela bien-aimé dans le Seigneur tozobondela kobelela molimo santu na nzambe tozobelela molimo santu na nzambe tozobelela molimo santu na nzambe haleluya nzambe tata papa tikete omimonisa haleluya bien-aimé tovandi kobondela tozosenga nkolo amimonisa na prière oyo haleluya yango nde toyoki na maloba ete les armes que nous avons ne sont pas charnelles haleluya baarme oyo biso tozalango ezali spirituel papa lasa biso baarme oyo nampokwa lelo lasa biso baarme oyo nzambe tata wete biso tokota nango na kan ya bayine ya Congo haleluya lasa biso ibundeli oyo pete ozali nzambe haleluya nzambe tata toye epai na yo molimo santu na nzambe haleluya toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu sala biso ba flamme de feu ba prière na biso papa ebima na moto ha prière na biso ebima na nguya haleluya Seigneur obelela yo Seigneur oyokela bango tinda liloba biso liloba na pokwa lelo liloba otokokota nango na bitumba liloba otokokota nango na bitumba liloba otokokota nango na bitumba au nom puissant de Jésus papa telema papa manifeste-toi car tu es Dieu manifeste-toi car tu es Dieu telema papa bien-aimé dans le Seigneur tobandi kolekisa Seigneur situation nyonso oyo ezali kosalema na kati ya mboka wana na mboka ya Congo na este ya Congo pe pourquoi pas na mboka mobimba tozolakisa papa ala makambo ezali kosalema na mboka wana haleluya tata ozawapi nzambe tata ala kokata batu mitu haleluya nzambe koviole basi nzambe tata oye na makambo epai na yo mpona kolakisa yo Seigneur Yesu nanga ala Seigneur notre Dieu Seigneur bakolomboka haleluya babomi des millions et de millions Seigneur makila ya peuple oyo nzambe ekomati na matoi na yo na pokwa lelo haleluya Seigneur obeleli yo Seigneur toi qui écoutes la prière écoute nos prières alléluia Seigneur écoute notre prière de ce soir alléluya papa alléluya nzambe tata kala bakolomboka bakima bandaku na bango bakima mabele na bango kaka mpona bavoleur ya minere bazali koyo po ete bayiba minere ya mboka na tozoyebisa nzambe ke papa atala ezali mabele na bango te papa bakongole bakendaki kobundisa bango te bazali koya ete lokola boyaki koluka biso bitumba yango nde biso tozali koya kobundisa bino haleluya nzambe tata Seigneur soki bango epai na bango bozwi eza te ezali faute nini faute ya bakongole te papa haleluya papa tala makambo ezali kosalema kuna nzambe tata tala injustice oyo ezali kati na mboka wana tala infiltration basinfiltre na kati ya mboka wana na politique na armée na police nzambe tata tala Seigneur notre Dieu makila bato makila tozoloba na pokwa lelo makila egangati na matoi ensemble est-ce que combattant bazali est-ce que bato oyo balingi nzambe bazali wete tobondela tolela mpona tina Congo haleluya tokoki kokanga susu maboko te tokoki kobondela susu alors disperse te mutu na ndenge na ye te haleluya ndeko na ngai yo oyo oyebi ndeko moko benga ye tobondela haleluya papa telema papa tala pasi oyo ezali Seigneur na mboka wana papa bakolomboka haleluya papa bakomi kolala na bazamba haleluya bakima mabele na bango tala occupation papa tala occupation oyo baye kokipe mboka wana baye kokipe mboka haleluya nzambe tata
aye koki pemboka haleluya bakomi kosalisa bato makamu na makasi baye kosalisa bato makamu na makasi au-delà bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est plutôt bandi kobelela la confusion nakaya ya bayini nyuso ya Congo ezala ba oyo bayebani ezala ba oyo bazali na kati ya mulili ba oyo bayebani te ezala ba terroriste wana ya M23 ezala ba terroriste ya ba groupe nyonso oyo ba groupe armé nyonso oyo ezali kati na mboka wana tozobelela la confusion kati na bango qui ne parle pas un seul langage. Alléluia, que la confusion et côté la bango qu'ils commencent à s'entretuer, qu'ils commencent à s'entre-déchirer, qu'ils ne s'entendent pas au nom puissant de Jésus. Ko banda bango moko, alléluia. Ezala ba oyo bazana terrain, ezala ba oyo bazana terrain. Alléluia. Tozobelela la confusion, tozobelela la confusion, confusion et côté la bango, confusion et côté la bango. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Bayo kanate bango na bango, minduki na bango na et tourner contre bango moko. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Retour à la voyée. Et dans la bango moko ba similindu. Et dans la bango ba tindi bango. Retour à l'expéditeur. Ba balisa ba arme wana contre bango na bango, contre ba chef na bango. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia bondela. Tozo bondela. Alléluia kosenga confusion kati na bango. Alléluia ba arme wana et tourner contre bango moko tozo bondela ete mboka wana basende e bimela bango mboka wana komela bango alléluia cimetière à ciel ouvert au nom de Jésus makila la bango zonga yokoya na mitu na bango moko au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tozo bondela ete mboka wana komela bango bololo alléluia ba volcan e bimela bango ya bondela ojo solingete komela bango ete makila bango koya na mitu na bango moko. Pour provoquer un peuple pacifique, un peuple hospitalier. Alléluia. Au nom de Jésus. Tozo bondela bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bondela, na pourquoi les lombokana. Alléluia. Atanda na Zambé quitter la bango. Au nom de Jésus, va kake na Zambé et panza bango. Au nom de Jésus. Seigneur, relève-toi. Écrase tous ceux qui tuent des innocents. Ah, toujours à la vengeance de Dieu. Que Zamba a vengé des sangs innocents. Seigneur, venge le sang innocent. Venge le sang innocent. Au nom puissant de Jésus. Venge, papa. Alléluia. Zambé, toujours de la épaille dans Zambé. Et le Seigneur a frappé bango d'aveuglement. Et disait à bon de la piango. Et te basoda ote bayake. Basivien peut être bakende combattre Israël. À bon de la que le Seigneur a frappé d'aveuglement. A frappé bango d'aveuglement. Et armée congolaise. Babanda ko capter bango, babanda ko kanga bango moko au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, frappez bango d'aveuglement. Frappez le bango d'aveuglement. Au nom suprême de Jésus. Et c'est batambula na moi. Bakanisa ke ezali butu. Et babanda ko kanga bango moko. Moko au nom de Jésus. Bondela, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, confusion et côté la bango. Confusion et côté la bango. Makanga bango. Ça c'est plutôt déclarer la victoire écrasante. La victoire écrasante. Il y a le gouvernement congolais. Il y a force armée congolaise. Il y a peuple congolais. Sur tous les rebelles, sur tous ceux qui viennent voler et tuer et massacrer les innocents. Alléluia. Nous avons déclaré la victoire. La victoire. Elonga Makila. Elonga a accompagné le peuple congolais. Elonga a accompagné l'armée congolaise. Elonga a accompagné le gouvernement congolais. Sur tout le voleur de minerais. Alléluia. Sur le minerai de sang. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Tobondela. Téléphone wana ozobondela nango na pokwa lelo ordinateur wana tant sozo eza na 50% ya minere wana peut-être ba matière o esalamaka na esalamaka wana Congo nde mutu azana na pourcentage koleka yango soki tant soso na no simbango te cousin na yo asa simbango frère na yo simba ou bien camarade na yo mboko simbango. Alléluia. Tozobondela bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia papa. Elonga Tozo tatule elonga.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, nom de Seigneur, to bandiko belela kimia na mboka, kimia. Au nom de Jésus, to sengi kimia na esi ya Congo, papa. Alléluia, to sengi kimia. Alléluia, to beleli makila na Yesu. Eso pana na mboka mobimba, non seulement na est mais na Congo mobimba. Au nom de Jésus, kimia, to sengi kimia. Kimia nzambe, kimia tina otoye likwete. Eh papa, batu ba vivre na mambele na bango na kimia, bakufa na masumu na bango me, bazo kufa, bazo boma bango ya koboma, bazo kata bango mitu, papa. Tala Seigneur notre Dieu, batuana, Seigneur baza batu, des êtres humains, ce ne sont pas des êtres humains, comme mon mode, oyo bazali coopérer pour na koboma batu. Alléluia, ce ne sont pas des humains. Au nom puissant de Jésus, papa, confusion, confusion, confusion. Au nom suprême. Et maintenant le Seigneur, objectif était tous ensemble, tout bon de la tout comme on joue tant en moulalité. Bien aimé dans le Seigneur, avec tous allés au bon de la pour déclarer échec. Il y a programme, il y a bango, il y a balkanisation, il y a moka. Au nom puissant de Jésus, et qui s'est marqué, balkanisation, bakabola mboka, on a été évité, peuple, wana, ezali, peuple, sous plus de 450 tribus, mais bazali ko vanda, et ce que zala fi ke ba peuple, bango na bango, bakoko ya été non, non, bozo a parti, na bino ya sud, ya est, non, alléluia, programme, ya balkanisation. Tout déclarer échec rango. Au nom puissant de Jésus. Tout déclarer échec. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. À ta centimètre, mon côté et kende na ma paia. Au nom de Jésus. Ba voisin nyonso bazali ko convoiter ma belewana. Tout déclarer échec na bango total. Au nom de Jésus-Christ. Tout déclarer échec total. Échec total. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ça invite aux autres tika, bakonzi mboka, na maboko na nzambe était, Seigneur a protégé bango, kwete bazali na menace de mort, était, Seigneur a pesa bango mayele malam, bakonzi ya basoda, bakonzi ya police, bakonzi nyonso, était tozo bondela, kona bakonzi mboka, bondela, alléluia, président na maboko na yo, alléluia, nzambe tete. Ba ministre na maboko na yo, ba député na maboko na yo, ba konzi ya armée na maboko na yo, ba konzi ya police na maboko na yo. Alléluia, nzambe tata, ba konzi nyonso batela bango, bazana menace, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et battez la bango contre toutes les menaces des ennemis. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Zambé tata. Tout tomboli zambé bien-aimé dans le Seigneur. Toya kaboye l'indignation était au kutana. Quelque temps, les alliés étaient tous ensemble, tous à la moto, tous à la alors dispersés, mais bêta du solo, et pas de consus, était lundi dans son angonga, 23h, yakato pedisa moto, dans zombe, alléluia, tobele moto, et consumé nyonso ya mupara, nyonso ya mabe, nyonso teleme mboka wana ba complot, nyonso wana moto la zombe, moto, to tumbi nyonso, ba complot nyonso, et échoué lamentablement, et to déclarer, alléluia, la victoire, na peuple congolais, victoire na armée, victoire na bakonzi mboka na gouvernement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Nous te sommes infiniment très reconnaissants. Pendant quelques minutes, au PCT, tous ensemble, tout bon de la Ponambokana. Père de gloire, grâce na yo, équité la mbokana. Papa, ba minere wana. Papa, tombola yango lisusu koleka. Tombola yango koleka. Bozu yambokana. Papa, alléluia. Alléluia. Peuple nyonso bazana boyoka ni bazala na bomoko. Au nom de Jésus, l'amour pour ce pays-là. Au nom de Jésus-Christ. Papa mimonisa. Alléluia. Zambetata. Gloire la yo monisa manakata mbokana. Na kombo na Yesu. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois. Na pesubinombote. Na kombo na Yesu. Pour nangayi. Nazana posate ke tokende moulai. Bien-aimé dans le Seigneur, Nazara Posa, Yaba intercesseur, Bato Oke, Babondelaka,
Ce que yebi kende ko moko azali intercesseur quelque part yo moko ezala ba konzamboka ezala ba bosambela katie boya ete ensemble tolo baliloba moko po ete Nzambe akita asala Nzambe asala justice na ye na kati mboka na po ete la Bible nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône yango nde tozosenga justice na ye po ete peuple wana eyiba mabele batute mabele wana ata centimètre mokote bekende naba oyo bazali ko convoiter yango bekende te. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Tokomina Souka, na micro, Isaki, Ndekonabino, Papa Philippe, Naza Motei, Naza intercesseur, Yangonde, Yaka été toi intercédé pour Nambokawana, Babikolo Nyonso, Ebikolo Nyonso, ba Congolais, ba Angolais, ba Togolais, ba Tunyonso, Boya été tout bon de là ensemble, mais, et Soki, que Batu Abikolo Nsusu Baye, Tokobana Kosa la prière wana, na français, pour être Batu Susu, et ba yako sangana susu nabiso bien-aimé dans le Seigneur yango bien-aimé dengeto lobi s'abonner na yo s'abonner bo partager et koza malam bo liker tokutani susu lundi prochain au nom puissant de Jésus butu malam na mutu nyonso amen.